Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka, ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa mpe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Bon week-end à votre avis, merci pour vous avez besoin de télévision, on a bien pour la info, le journal, il y a peuple pour le peuple. Merci, na fidélité pour confiance pour continuer à causer nango. Na journal, na bino chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Koma Kibongo pour le jeudi 13 février en Allemagne pour participer à la 71e conférence il y a minute sur la sécurité au conseil du 14 au 16 février 2025. Bosimba qui va chef d'État, ba ministre ba dirigeant ya organisation internationale et non gouvernementale bango pe ba ko participer na bokutani oyo boye ba ke ba ko aborder enjeux stratégique peu géopolitique ya monde actuel tobeta bongo masolo etali assemblée nationale pour la consommation que professeur Vital Kamerhe a sengi bongo na population na résistance pour la unité liboso ya bagresseur ezalaki bongo na discours oyo asalaki occasion ya clôture ya session extraordinaire ya jeudi 13 février kuna na assemblée nationale héritier mapine mapesi bino ba détail. Après avoir convidé ma matière nyonso na ordre du jour, il y a session extraordinaire où ils allaient convoquer le 4 février et outi koleka jeudi 13 février 2025 ba porte ya hémicycle et kangamaki ba élus nationaux ba tikali néanmoins kaka na disposition ya parlement et sengelaki 11 jours pour na ba députés nationaux baye bana kosilisa ordre du jour ya session extraordinaire où ils allaient convoquer na demande ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de matières importantes et zala ki bongo traité pour na session extraordinaire oyo et zala ki bongo examen ya situation sécuritaire na est ba proposition ya ba voies et moyens politiques et diplomatiques pour na kolongo la République démocratique du Congo na crise sécuritaire na partie est na yango conformément à la demande du chef de l'État na nzela ya correspondance na ye numéro 25/001 ya le 3 février oyo adressa ki na parlement ya mibale ezalaki prestation ya serment ya deux nouveaux juges ya cour constitutionnelle pe nouveau procureur général près ya haute cour liboso ya président de la République ba matière mibale lokola ezalaki vide président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe na discours na ye ya clôture a remerciaki ba collègue na ye pona mosala oyo esalemi pona ko répondre na appel pressant ya chef de l'État cohésion nationale résistance espoir yango ezali bongo trois mots oyo et caractérisaki discours patriotique ya président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe oyo atikali fortement impliqué na recherche ya solution diplomatique dans la diplomatie parlementaire agissante. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement alobi lisusu a saisir na occasion oyo pour na ko saluer ba effort oyo esalemi epai ya président de la République pour na kolongola mboka na biso na guerre injuste oyo eumeli depuis 3 décennies. Professeur Vital Kamerhe a singi na ba élu ya peuple va vulgariser résilience auprès ya population pe baye na ko collaborer na ndenge ya malamu na ba force loyaliste pour na ko dénoncer ba mouvement nyonso mabe ya ennemi.
bosimbake na plénière oyo ba députés nationaux ya ba province oyo ezali touché na insécurité mingi ya Nord Kivu, Sud Kivu pe Ituri. Bango basalaki motion ya information moko epai wapi badressaki tableau moko sombre ya ba entité na bango oyo ezali victime ya agression rwandaise, incursion sanglante ya Codeco pe ya activisme ya ba ADF. Boye pona ko répondre ba préoccupation ya bureau ya Assemblée nationale pona réunion oyo esalemaki, numéro 1 ya chambre basse ya parlement a rassuré ba élus nationaux kokisi ya Nord Kivu, Sud Kivu pe ya Ituri pe population nyonso ya République démocratique du Congo. Malgré clôture ya session extraordinaire, chambre basse ya parlement akokoba pona ko travailler en collaboration na chef de l'État et longona gouvernement pona ko accompagner ba initiative nyonso oyo ekozwama pona bozongi ya kimia pe intégrité territoriale ya République démocratique du Congo. Na ngambo mosusu, rapporteur Jacques Njoli atalisaki ke Assemblée nationale ako continuer ko se déployer sur le plan international na nzela ya diplomatie parlementaire. Nangambo ya Sénat puna pe bakloturaki session extraordinaire mokola jeudi 13 février na discours na ye président ya chambre haute ya parlement Jean-Michel Samalukonde a sengi mongo mobilisation générale contre l'agresseur. Nadine Assona ba détail. Chambre haute ya parlement babouklaki jeudi 13 février session extraordinaire ya février 2025 où ezalaki convoqué pour na proposer na chef de l'État ba stratégie diplomatique peu politique pour na faire face na agression rwandaise sous couvert ya ba supplétif ya M23 PAFC yango ezalaki présidé et pas ya président ya chambre haute ya parlement Jean-Michel Samalukonde Kienge. Boyeba ke section extraordinaire oyo ezalaki convoqué conformément na ba disposition ya article 116 alinéa 1 ya constitution pe article 84 alinéa 1 ya règlement d'ordre intérieur ya chambre haute ya parlement. Session extraordinaire oyo et comporta qui deux points importants na ordre du jour ya liboso ezalaki bongo examen ya situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo ya mibale proposition ya ba stratégie diplomatique pe politique ya bobimina crise pe présentation ya des juges ya cour constitutionnelle. Na mo ya clôture na ye président ya Sénat a rappelé contexte ya convocation ya session extraordinaire oyo et pas yo pesa ko marqué occupation ya ville ya Goma et pas ya armée rwandaise a invité na ba sénateur ba garder esprit ya appel ya mobilisation générale ya oyo président de la République en la saki pona kosukisa barbarie rwandaise sous couvert ya ba supplétif ya M23 PAFC. Bosengeli koyeba ke rapporteur ya Sénat asalaki bongo restitution ya session extraordinaire oyo et pas wapi au cours ya session oyo balobelaki situation ya est ya mboka pe nomination ya ba des juges kuna a rappelé na message important oyo balansaki na population durant période ya session oyo. Bosengeli koyeba ke ba sénateur bazongeli ba vacances parlementaires na bango bakozonga kaka le 15 mars oyo ezali koya pona ouverture ya session ordinaire ya mars 2025. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka ya komaki bongo mokola vendredi 14 février na capitale éthiopienne pour na participer na 31e sommet annuel ya Union africaine pa wapi a représenté chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na réunion ya conseil de paix et ya sécurité ya Union africaine. Héritier Mapinde Migor Tingi ba détail. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ya République démocratique du Congo akomaki vendredi 14 février 2025 na capitale éthiopienne Addis Abeba pour na compte ya 38e sommet annuel ya Union africaine. Aye ko représenter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na réunion ya conseil de paix ya sécurité ya Union africaine oyo ekolobela mingi situation sécuritaire na RDC pe na Soudan. Conseil oyo ezali kobanda mokolo ya vendredi na pokwa ekozala dirigé epai ya président ya Guinée équatoriale Théodore Obiang.
boye yango ezali bongo na litomba moko ya makasi po na situation sécuritaire pe humanitaire na RDC oyo ezali kokoma na niveau moko ya mabe na contexte moko ya pasi. Judith Suminwa azali ko se préparer pour na kozwa maloba na kombo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na makasi pe na détermination pour na kolobela oyo nyonso mboka ezali kozela. Position ya RDC ezali claire pe sans équivoque. Azali ko exiger retrait immédiat ya ba troupes rwandaises na territoire ya République démocratique du Congo pe azali ko dénoncer ba violation ya intégrité territoriale na ye alingi instauration ya cesser le fait moko durable. Judith Suminwa akozanga te ko rappeler ba conséquences moko ya mabe ya agression rwandaise. Plus de 3000 vies yango ebungi kakaboui. Ba milliers ba blessés na Goma yango ezali kotalisa urgence ya situation oyo pe indignation oyo ekozala bongo palpable ako évoquer ba sacrifice nyonso oyo ba pays ya Afrique bazali kosala pona ko défendre République démocratique du Congo na cadre ya mission ya communauté ya développement ya Afrique australe oyo ba kufi pe na babal ya armée rwandaise oyo bazali kobunda pona kozwa na ndenge ya mabe territoire ya République démocratique du Congo. République démocratique du Congo akotalisa kanda na ye liboso ya oyo nyonso ezali kosalema pe inaction ya Union africaine. Judith Suminwa akosenga na ba dirigeants africains bayeba na ko agir avec détermination pe ba homologue na bango ya Union européenne ya Conseil ya ba droits de l'homme bayeba na koza ba sanction moko ya malonga contre Rwanda. Ba rapport ya ba Nations Unies oyo bazali ko dénoncer pillage ezali ko silate ya ba ressources naturelles ya République démocratique du Congo. Yango ba koki bongo ko bosana yango te. Agression oyo ezali ko bebisa vie ya ba Congolais pe ezali ko tia avenir ya mboka mobimba vraiment na danger. Bosimba ke weekend oyo ba chef d'état africain bango ba ko aborder ba sujet ya makasi ya RDC pe ba discussion kozala makasi. Judith Suminwa na intervention na ye akozala déterminé pe ako réveiller conscience collective liboso ya situation ya pasi pe injustice oyo peuple congolais azali ko vivre na yango. Union africaine ezali bongo tourna moko ya makasi pe impératif bango bakozwa ba mesure pona ko défendre souveraineté ya mboka oyo ezali menacé na agression moko insupportable. Bosimba ke na sommet oyo ba responsabilité ya ba nation oyo bakolongwa na statut ya simple promesse pona kosala ba action moko concrète po ete avenir ya RDC ezali bongo partant sous région ya Grand Lac ezali ko dépendre na engagement commun. tobeta bongo lisolo ya bakongolais ya diaspora oyo basalaki sitting liboso ya parlement ya Union européenne na mboka ya France mpona kodénoncer agression oyo mboka na biso ezali victime na yango. Christian Kengebeni. C'est trop. Bakongolais nyonso batelemeli likambo ya agression oyo mboka na bango République démocratique du Congo ezali victime epai ya Rwanda na nzela ya basupplétif na ye ya ba M23. Bosimba ke ba patriote oyo bavandi na mokili mobimba bazali kotambola na banzela nyonso mingi pe na mikili ya poto pona ko dénoncer agression oyo RDC azali victime. Jeudi 13 février 2025 ba Congolais bazalaki liboso ya Parlement européen kuna na mboka France mingi penza na Strasbourg epai wapi ba Congolais bayaki ebele pona kotelemela agression oyo bango nyonso bazalaki se na luba moko. Trop c'est trop balobi 30 ans eleki mingi esengeli esila bitumba oyo ezali koumela esengeli ba Congolais nyonso batelema pamba te ezali kaka likambo ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te kasi ezali nde likambo ya ba Congolais nyonso oyo esengeli ba défendre mboka na bango. 30 ans c'est trop. 30 ans c'est trop. Aujourd'hui vous décidez si ce meurtre va continuer ou ça doit cesser. Nous sommes venus ici pour dire ça doit cesser. 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 Bosimba ke ba Congolais nyonso batalisi pe balobi ke cause na bango ezali juste ndenge Musée Laurent Désiré Kabila aloba ata ba gaz to pe minduki ya ndenge na ndenge ezali kobeta bango bakozonga sima te esengeli batelema pona ko défendre mboka na bango.
Bosimba que pendant que ba Congolais ya diaspora bazala ki bongo liboso ya Parlement européen na Strasbourg pour na ko dénoncer agression oyo na kati ya salle ba député européen bango pe bazala ki na masolo et pa wapi ba désavoué ki Rwanda na oyo ezala ki lokola vote bango basala ki sur 495 votants 443 députés Mobimba bango bakani pe balobina ba gouvernement ya Europe et Sengeli batika ko soutenir Rwanda na protocole d'accord oyo ya chaîne ya ba valeur durable ya ba matière première et Sengeli bango nyonso ba sanctionner Rwanda sévèrement. Ba Congolais balobi mabele na bango bakotikela motote bako défendre yango tina suka bana na bango bakoya pe ko hériter kaka mabele oyo kala mingi te cour constitutionnelle ekolata elamba ya sika président na yango Dieudonné Kamoleta a inspecté ki évolution ya misala ya mur ya clôture ya siège ya cour constitutionnelle ndenge eza kosalima bolanda. Misala ezali kotambola balamu po na botongi mur ya clôture ya siège ya cour constitutionnelle pe finition na yango na charpente métallique ya deuxième bâtiment ya haute juridiction ya République démocratique du Congo na dynamisme na ye pene ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Dieudonné Kamoleta azali ko s'imposer lokola artisan clé na refondation ya pouvoir judiciaire ya République démocratique du Congo bosimba ke architecture ya nouveau siège ya cour constitutionnelle et kozala bongo symbolique yango ezali ko s'inspirer na forme pyramidale ya volcan Nyiragongo niché na quartier royal ya municipalité ya Gombe. Nouveau siège ya haute juridiction ya République démocratique du Congo et kozala composé na 4 étages mingi penza salle ya audience moko ya munene ba bureau pe ba espace ya ndenge na ndenge pona mosala yango ezali environnement moko fonctionnel pe moderne pour na activité moko ya malonga ya cour. Président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamoleta Badibanga a visité ki chantier oyo ya nouveau procureur général près ya cour oyo mokolo ya jeudi 13 février 2025. Bosimba ke directeur ya cabinet ya président ya cour constitutionnelle Fidel Kibala ye asalaki point ya déroulement ya misala ya botongi bâtiment oyo ndenge ezali kosalema. Bosimba ke botongi bâtiment oyo ezali kotalisa vraiment signification moko ya makasi na parcours moko ya malonga ya République démocratique du Congo vers un état de droit et solide. Totikala kaka na masolo ba élève ya complexe scolaire mama pour no ko sabino ke ba élève ya coupe couture formation na bango za kopesa makitoko baza na atelier moko moderne. Liboso na bino toza na bana ya première année coupe et couture au banda ko benga lobby troisième année coupe et couture. Toyekolakisa ba réalisation toujours présenter ba réalisation au bana biso ba sali après 3 mois de cours au tozalaki na bango ensemble. Tant bayaki bayebaki absolument rien mais lelo baza capable ya kotonga non seulement bilamba ya ba bébé mais aussi bilamba ya ba taille personnelle et même de grande taille aussi baza capable ya kotonga yango voilà binomo bomo na bana biso batongi ba robe dame français na droite nanga toza eza na bano batongi ba boubou et na gauche nanga eza na bana o batongi ba robe na simananga eza na ba misusu batongi donc ba modèle les belé mais toujours présenter bino en tout cas le travail fourni par nos élèves et tolobi lisusu merci beaucoup na excellence parce que awa bisika toza eza juste place to ya ko sala ECH ko lata bilamba mais misala union tout et sala mara na télé na biso bipa yoapi to laksara bino à chaque fois comment misala na biso ezo kende liboso pour na ba matériel o à disposer la biso na télé nde ezo permettre ba na biso lelo ba koma capable ya kotonga ba bilamba o bazana ngona nzoto. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe ya Lola, prière na biso ezaki abaksela ye mikolo ebele à vivre longtemps parce que donc makambo oyo bana biso bazotonga ailleurs ezate hein
na l'école nous en tout cas nulle part ailleurs. Pour mon abana la première année humanité, ce sont encore des apprenantes, bazala débutantes mais batongi bilamba o evani na banzoto eza grâce ya ba matériel na ba machine perconneuf auto za nango na atelier nde bana bazokoma ko réaliser ba bilamba balati. En tout cas nzamba pambola ye, nzamba bakisela ye mikolo ebele na se na moi oyo akende toujours liboso. Merci beaucoup. Excellence Néombo. Toyota formation le tali fait les sociétés qui la commune ya Kimbatse qui bazana pour makasi kamwe tali mai ba reporter info lingala beteki tokuna pour na kusala bino élément oyo. Na quartier Maenge, na commune ya Kimbanseke, population alobi azelama ya régie des OP à Lemba naye, yango ebimakate, bazali konyo kwa manandenge ya kosakanate, population asungamaka kaka na mai ya forage oyo, bande kobatela bango moyena quelque chose okoki koleka awa, po na kotoka mai kasi o ya régie des eaux ba pompe depuis evanda na yango eloko moko ezalaka kuna te, voire même likambo ya courant na quartier Maenge oyo ezali likambo ya pasi, population azali exposé na insécurité surtout phénomène kuluna ezali pe konyokola bango makasi na passage ba reporter ya info lingala, population azanga kite kotombola mongongo comme tozana yango pomme ya mai ya régie des eaux mai oyo presque 20 ans et à côté. Batio pour mon cœur pour que mbule zo beta ma bezo me yango nyo kundama. Demain il est mai et à la raté, tout ça va forage et à ce na ta ville Kinshasa au mobile que pour so mi konda tozali prestement et la première ville oyo ke moto ki tanta au aéroport transféré à toute première ville. Moment là que même première mai, même première courant, c'est difficile. Pour la maille en tout cas, marathon. Tu sais, pour la tina maille. Tobanzi ke ba autorité bako penser quartier Maenge OEP pour na kotiela bango mai ya régie des eaux pe likambo etali courant ba bana kosunga bango pour na ko épargner bango na makambo ebele ya mabe oyo ekoki pe kokomela bango. Quartier Badara na commune ya Ntsele baza pe na problème makasi likambo oyo etali érosion. Bolanda ba élément oyo. Érosion eza kokoba se kokoba, population azali konyo kwa manandenge ya kosakanate, banda ku ezali kokoba kokende sans solution. Tozali awa na Badara na commune ya Nsele epai wapi ba tête ya érosion esi enyokola bango banda ku esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esikani ni secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango enfin que ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli. Kwa problème ya érosion oyo to comprendre que babal visa la bien plat banda likolo tina se kaka mbula liboso kaka tomelaki yaki mbula te ezaki pe RT pendant 40 minutes atontola mokabo érosion salami tokaki ba 4 heures baleki bien vers ba 5 heures érosion salama le tisco tozo comprendre l'érosion te soki ndenge tokosalama biso moko population tozomeka ba renfort moko tozokongola mbongo na quartier plutôt que sortir libulu yango mais tozoba tosala ndenge na tosengi ba aide na bino bakonza mboka botal kamanzila o badareza commune moko munene. Tobanzi ke phénomène érosion ezali vraiment fréquent dans la commune ebele ya ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Et pa wapi bandeko batonga bandaku na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango po ba perdre bandaku na bango te oyo bazwa yango na pasi. Compagnie africaine d'investissement CA na mokuse 33 ans de service pour na kosunga peuple congolais va présenter ma meilleure vœu na ba client na nyos. Moule sika ebandi oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, mais bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye mbula sike bandi
CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose mpe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. ozala poso olaka sipata kitoko mpe ya qualité place assure ya kosomba yango 7e rue limité papa grife aza wana mpo na bino pasi na ngai eutako wapio baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'etat mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona bakongole nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'etat Papa Griffe boye na présidence de la SAB epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'etat Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça le gamundele et puis le réseau mais les autres diraient mais pourquoi pas le gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebaraté na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oye na pouvoir oye kutanga na zara Papa Griffe ndenge son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable et à la chaussure et à la sandale et à la ceinture et à la sac pour la cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na dimna le le mort na dimna le mort ateza le mort na comme ça le la ilk na comme ça mais pour la ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino saper d'etat Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde ekotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali potopota balonga mpona bana bino eza potiva mpe mokolo kokomela yango episaka sante ya kitoko. Merci ya bwinde bana nyonso baza kolinga à la prochaine. Buzala kwarme potiva et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci.
ntonga mpona bana na yo bakuma lokola bana oyo folesaka bango potopoto protivap esa bapotapota te ale kamata bon appétit bana nyonso baliaka protivap awa basisi kolia ya bango protivap babandi badansi na bango ya babebe pro tala bari yango tata kitoko ntoto makasi tuka na mbimbi oyo tuka na mbimbi makusa protivap potopoto kitoko pona babebe pro bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya pepe na biso soki bosepelaki nango mposa merci na Igor Ntingi Matomi nazalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona héritier mapindemi ya superviseur ki journal oyo montage isima kepa ya Christian Kengebe ningala bientôt pour rendez-vous Mokola lundi. Au revoir. Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, mais bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso, pour na confiance bopesa ye, Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.